Petelo Mosalina Yesue Awangani Masia Mbala Misato Petelo Mosalina Yesue Awangani Masia Mbala Misato Petelo Mosalina Yesue Awangani Masia Mbala Misato. Kamata décision ya solo longola lokuta yo mosali. Kamata décision ya solo longola lokuta yo moyembi. Kamata décision ya solo longola lokuta yo serviteur. Kamata décision ya solo longola lokuta yo moyembi yo. Kamata décision ya solo longola lokuta yo moyembi. Kamata décision ya solo longola lokuta yo moyembi. O Petelo Mosalina Yesue Awangani Masia Mbala Misato. Petelo Mosalina Yesue Awangani Masia Mbala Misato. Kamata décision ya solo longola lokuta yo moyembi. Kamata décision ya solo longola lokuta yo moyembi. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Koloye soit pambola biso. Nous sommes à www.tolonacé. Ici à Tolonacé, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Nzambe a pambola biso, nyonso na banda kuna biso. Soki bomoni mama Tolonacé aye liboso na bino zaka pona édification ya corps du Christ. Tozo loba sangwa Yesu Masia, tozo bongisa nzela Yesu Masia parce que Jésus revient bientôt. Et sengeli na biso to préparer vraiment bana na nzambe na etamboleli na biso. Et sengeli to mi préparer bana na nzambe na esaleli na biso pe façon na biso mususu ya koyeba komona makambo pe ya kosalela makambo. Na yembi nzembo a Petelo Mbala Misato awangani masia nzambe na ye. Lelo na ba comportement na biso bien aimé tozo wanga na nzambe. Lelo na misala na biso bien aimé tozo wanga na nzambe. Na ba trace o tozo tika na nzela bato bazo reconnaître lisusu nzambe oyo ngai na yo tozo salela te bien aimé. Ça fait mal, eza vraiment pasi makasi. Mwana na nzambe sengeli atika ka ba trace ya malamu. Mwana na nzambe sengeli ko yoka Yesu mwana nzambe sengeli kotambola vraiment na kolo Yesu Masia. Notre thème d'aujourd'hui c'est Pierre a renié Jésus. Pierre a renié Jésus. Pierre a renié Jésus. Jésus avait déjà dit. Nzambe asa prophétisa ki yango yambo ete salama yebisa ki Pierre un jour ke yo okowanga nanga po Pierre abane kotatola koloba ete ye akokufa na Yesu Masia. Esika nyonso Yesu akokende ye akoyeba kokende na kolo na biso mokonzi na lola. Mais Yesu na bonzambe oyo azalaki na koyeba makambo koya avant Yesu ayebisa ki Pierre alobi yambo ete soso elela mbala misato yo kowanga nanga okoloba kiteke okoloba ete na bato yo yebinga te. Bien aimé, Yesu ayebi biso, ye mutakela biso, ye mutabenga biso, ye mutamandata biso apesa biso manda lo bibo kende partout na monde entier bokende osala bato nyonso disciple nanga. Ye mutapona biso depuis libuma mama Yesu apona yo. Lelo tozoloba na komi serviteur na okoma serviteur na osala nzambe. Bato ebele na vie na bango bakana pe kosala nzambe mekokisa mate basala nzambe te parce que nzambe na lola permettre te peut-être tant mususu na moment o basalela ye tant mususu bango de bakozala ba serviteur ya lobi. Mutu nyonso to asalela ka nzambe o aza na rappel ya nzambe ya vrai aponama depuis libuma mama. Bakoma ka musala nzambe te tango so okoli tango so komi boy no bakoma ka nzambe apona ka biso depuis libuma mama ba o pe ba luki yango na makasi bazali ba o pe ba landi yango pona sali bazali. Moi je parle de batu oyo ba bengama nazo parler ko parler ba Eli oyo nzamba épargne apenda pembeni nzamba batela grossesse na bango atia bango na libuma mama a protéger grossesse na bango ti kokende ko botama na bango bango nde nazolobela.
azolobela na sens wana yesu aza nzambe alingi biso mingi atalisi pierre alobi yambo ete soso elela mbala misato yo kosala nini yo kowangana nga pierre andimaki yango te me mokolo ekokaki nde pierre ayaki kososola ya solo ke wana azalaki nzambe oyo tozalaki na ye azalaki mutu lokola mutu nyonso te oyo tozalaki na ye pardon azalaki mutu lokola mutu nyonso te pierre alekaki na kowangana yesu liboso ya grand prêtre Caïphe tokotanga nano makomi naza vraimen na livre lingala parce que miso esa pasi totanga ngo na bokebi nyonso tolandi. Pierre avandaki libanda na kati ya lopango mosali moko ya mwasi aye pe alobi na ye yo pe ozali na Yesu moto ya Galile kasi ye awangani na miso ya bato nyonso wana mbala liboso awanganaki alobi makambo ozali koloba na ngai Pierre nayebi yango te na nsima akei na monoko ya lopango mosali mosusu ya mwasi amoni ye pe alobi na bato bazalaki wana moto oyo azalaki na Yesu ya Nazareth. Pierre awangani lisusu pe akati seleka alobi nayebi moto wana te na nsima ya mwa ntango moke bato bazalaki kuna bayei penepene ya Pierre pe balobi na ye ya solo yo ozali moto na bango elobeli na yo ezali kofunda yo bongo Pierre akati seleka nzambe penza nayebi moto yango te soki nakosi nzambe apesa ngai etumbu kaka na ntango wana soso eleli bongo Pierre akomi kokanisa maloba Yesu alobelaki ye liboso ete soso elela okowangana mbala misato te oyebi ngai te. Pierre abimi pe aleli na mawa mingi. Pierre abimi pe aleli na mawa mingi parce que makambo Yesu masi ayebisaki ye komelaki ye. Yesu masi aza nzambe bien aimé soki ayebisi yo likambo soki apromettre yo soki atalisi yo situation yebaki ata omoni yango te bien aimé okomona yango mpo te ye aza nzambe ayebi oyo koyela biso liboso aza nzambe mpo ye moto asalaki biso bien aimé talaka ya Pierre bien abandaki kolaka nzambe alobi ete mokonzi nga na kokufa na yo nga na kokende sika nyonso tu yo kokende Yesu lokola azalaki nzambe ayebaki makanisi na biso ayebaki oyo koya lobi ayebisaki Pierre alobi avant ke soso elela mbala misato kowangana ngai. Pierre andimaki yango te makomi ekotalisa biso na Matthieu 26 pardon à partir verset 69 ezotalisa biso ndenge Pierre awanganaki Yesu ndenge Pierre avaki soso mbala elela mbala misato ayebaki kowangana Yesu alobaki ke moto wana nayebi ete Bible elobi mwasi ya liboso ayaki koreconnaître Pierre ke azalaki na Yesu masi atuni ye yo pe oza moko kati na bango ozalaki na ye Pierre awangani alobi nayebi kutu makambo ozoloba na nga te. Pierre apusani lisusu mwasi mususu ya mibale ye ayebisi abi muto oyo elongi na ye ezolakisa nga ke azalaki na Yesu ya Nazareth. Pierre awangani lisusu abi mutu wana Yesu wana nayebi ete Pierre azowangana nani bien aimé azowangana Yesu pona nini bien aimé Pierre azobanga nini bien aimé dans le Seigneur et puis topusani suna se na ekuke ya porte na porte batu baloba monaki Yesu baye balobi yo zalaki na ye tala ta façon ya lobeli na yo bien aimé ko fanda na Yesu sika moko échangeaki ba Pierre même façon ya koloba ko vanda na ko yoka Yesu tango nyonso échangeaki ba misala na bango échangeaki façon etamboli na bango même je crois façon elateli na bango échangeaki parce que ba reconnaîtra ki Pierre na elobeli ba reconnaîtra ki Pierre na elobeli bien aimé aujourd'hui biso basali ya Nzambe est-ce que bazo reconnaître biso na elobeli na biso biso basali na Nzambe o tozo salela Nzambe na moment o est-ce que bazo reconnaître biso na elobeli na biso bazo reconnaître biso na façon na biema na biso bazo reconnaître biso na façon de faire na biso kolo Yesu aya na aide parce que soki aye na aide te mutu akokumona ye akozala te ekozala pasi pona ngai ekozala pasi pona yo. Pierre awa Bible ezoloba na biso ba reconnaître ye na elobeli balobi tala même elobeli na yo ezolakisa ke yo oza ya Nzambe ebele na basali ya Nzambe lelo
Bien aimé, soki même ata fongoli munoko azoloba, okoyeba te ki aza mosala nzambe. Po ete yo yeba ki aza mosala nzambe esengeli omone na chair. Azoteya nde okoyeba ki aza mosala nzambe. Mais soki yo moni na chair te moyen yo sosola ki aza mosala nzambe, bien aimé, ezate. Ça fait mal au cœur komonaka tango nyonso makambo abongo. Pierre wangani Yesu bien aimé abandaki ko bangani, Pierre azo banga liwa. Pierre azobanga liwa bosana ki ke lobi a prometa ki nzambe alobaki na kokufa psika moko na yo esika yo kokende sika nga na kozala partout yo kokende nga na kozala na yo mais Yesu lokola yebaki déjà makanisi na biso yebisaki Pierre ke okosi yambo ete soso elela mbala misatu yo okowanga na ngai. Okowanga na ngai po ete Yesu ayebaki déjà makanisi ya Pierre abandaki komona déjà liboso ayebaki déjà iloko nini oyo ye aye kosala na mokili. Ebele ya batu lelo bawanga na Yesu likolo ya liwa, ebele ya batu bawanga na Yesu likolo ya richesse, ebele ya batu bawanga na Yesu lelo likolo ya makambo kilikili bien aimé. Akomi kote moko boye awangani identité na ye, akomi kote moko boye alati poso mususu abosani identité na ye bien aimé. Akomi kosala makambo ilokola batu nyonso tu. Poazo banga liwa, poazo banga kekiloko moko boy songolo, poazo banga likambo moko boy songolo pakala. Awangani Yesu na yo na titide na yo, awangani Yesu na façon de parler na yo, awangani Yesu na façon de faire, na façon de réagir, tozo wangana Yesu mikolo na mikolo, tozo zongi sa mokondi, na biso bien-aimé likolo na kunda. Jésus-Christ revient bientôt bien-aimé. Bible bi Pierre abimi na mawa. Tant malobane kokisaki Bible bi Pierre abimi na mawa na motema kei kolela. Poete oyo Yesu alobaki na ye kokisami Pierre atalaki lelo te. Pierre atalaki lokole kokisami lobi sor nanga eza nini. Mutu wana azalaki lo mutu lokola mutu nyonso te. Tala makambo azoloba ndenge ezokokisama bele ndenge kokisama na tango ya ba Pierre, ndenge pe kokokisama na tango na biso. Ndenge salamaki na tango akala bele ndenge pe kosalama na tango na biso. Yesu azanzambe ebele ya batu lelo asolisaka mutu moko boete parce que mutu ngo awangana ki ayina mutu moko boete parce que mutu moko awangana ki. Oui, je peux éviter na koki ko éviter yo po oyo esalamaki kati na biso ezala susu te menaza na en na yo na kati ya motema na ngati na koki ko éviter yo po ete to koya lisusu esika to koela kite to finga na susu esika to finga na kite to yina na to tonga na susu esika to tonga na kite me na kati ya motema nanga nazana problème na yote. Pierre awangani Yesu na ye awangani nzambe na bikamwa nyonso to oyo nzambe asaelaki bango na nzela ebongo ngai na yo lelo bien aimé soki mutu awangani biso. Ngai na yo lelo bien aimé soki mutu awangani biso bien aimé. Entre parenthèses, je connais une dame maman wana bien aimé, maman wana azaka tellement na pasi na motema parce que mwana na ye awangana ye. Mwana na ya la poto awa mwana na ya kota na ba groupe bato balata ka forme bato ba beta ka forme bato basomba ka ba 10 champagne ba 20 champagne na ba boîte mais asundola mama na ye na mboka na bango atika mama na ye alala quand même pas ba voisin ba teka lopango wa famille mama koma pas ba voisin mukolo mususu camarade na ye parmi batu na bango balataka babilamba bamelaka baba 20 basalaka batembela bango na baboîte ya kosomba ka ba 20 ba 20 comment ça ba 20 ba 10 champagne ba 20 champagne akendaki na mboka tanga komi na mboka kuna ele bububu akomi na veni ya muninga na ye lokola yebaka ekala baisi ate banani ba mama banani wazali te mama banani azala suta koma kuna pa ba filote akatsa kuna pa ba filo alupango ni bateka tango pa bango kufaki ba panzana bateka mama bakinganda koma pa ba filo bien aimé wana kei ayambi mama camarade na ye pa ba filo wana akabeli mama camarade nembongo asimi mama camarade bakangi photo soit disant ya ebika ke soka ye na photo ango na poto alakisi camarade na ye ke na kutelaki na mama na kabelaki mama na sepelisaki mama camarade na kosepela nzoka photo oyo yakangaki na mama wana donc elakisi position ya mutu aza na poto ya mutu asombaka ba 20 champagne ya mutu asombaka ba 10 champagne mutu alataka yoshi alataka ba griffe mutu aza propre aza ndako munene aza na bana poser voiture poser mwasi poser na poto mais mama na en Afrique azo souffrir awangani mama na ote camarade na uti poto aye na photo awangana mama na bio mama bana kola kisa kale batundeza nakela ya tena zakina mama bana ni hotela batu basi to mona mama na bino na photo bien aimé awangana mama na ye e komela mama na ye na maboko na matoi mama wana motema misala ke pasi
Maman wana moté misala ke pas si bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé wana wangana ki maman ne ya banga ki nini. Tokolo banga ki nini po awa Pierre Bible zo lakisa biso ke Pierre abanga ki liwa. Amoni déjà ndenge ye moko nzambe o abande ko sala ba miracle ba kangi ba o memaye na kunda bazo memaye na bazolet bazo memaye ba sambisa ye po ete ba bomaye. Alléluia. Pierre abangi liwa abangi kokufa na Yesu mutu a prometaki ke tokokufa na yo mutu a prometaki ke yeli yo yelinga mutu a prometaki ke ya butu ya moyinga na kotika yo te bien-aimé combien ba blaka biso combien ba prometa yo na vie tokokufa na yo nga na kobala yo lokola na dévierge yo nga kaka mutu na kobala yo lokola na zuyo musika nga kaka mutu na kobala yo lokola osalinga bien osalinga malamu nga kaka mutu na kobala yo lokola soutenir ngai na kotika yo te. Combien ba prometa biso na vie combien bien aimé combien ba prometa yo combien ba prometa nga po ete mateya o nazo te ya bien aimé dans le Seigneur ezalaka pona yo te nga naza kandali naza tio. Donc o ezo bimakati na nga na nzela molimo mosato esengeli ngai moko deja nazalaka mouillé nga moko na ozala deja mouillé na kati na nga pote nga na ya kopesa vie soki nga moko deja na recevoir vie te je peux pas lui donner vie il faut wuta na ne pas na nga moko tio. Combien de personnes combien ba prometa yo batika yo lelo na makambu na motema ba prometa yo batika yo na ba désolation na motema ba prometa yo promesse suka na nzela ba changea otia ki vraiment motema komi na suka ozo comprendre te makambu nini ezoleka mutu azalaki boite il m'avait promis comment koko changer parce que mutu aza mutu bien aimé kaka Yesu nde a changer kate Yesu ayebisa ki Pierre yambo ete soso elela mbala misato kowanga nanga ekokisama ki po aza nzambe. Pierre yemoko tanga moni acti wana Bible lobi abimi na mawa ke kolela parce que oyo nzamba lobela ki ye ekokisami et salami na bomo na ye. Bien aimé dans le Seigneur, to koma na ba problème na mutema, to koma na ba cancer, to koma na ba tension, to koma komela ba kisi ya vie à cause ya ba promesse batu balaka biso ba kokisa te. À cause ya ba choc ya maloba kitoko batu ba yebisa biso chérie je t'aime. Oh je vais te marier, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Bakokisa yango te. Jamais nga na koki ko tromper yo, okuta ye a trompa yo. Jamais nga na koki, jamais, mais jamais wane kokisa mate. Lelo to c'est que tu vas ta mususu na maboko batu mususu. Ozo viva vie moko bo oyo kanisa kite. Lelo otikala lelo na bana, ozo viva vie moko bo oyo kanisa kite. Lelo okoma na kwe moko boe, ozo lela sekolela parce que ozala ki plonger na kati ya ba promesse. Mais ba promesse wana ba pesa kiyo mutu wana koki ko tenir ferme na ba promesse na été. Mutu wana koki kokisa ba promesse na été bien aimé. Jésus-Christ est Seigneur. Ezana mutu mokote bien-aimé oyo akoki ko promettre biso pa kokisa lokola nzambe. Oui, batu na mokili oyo baza sincère bazali, batu nyoso tout ke balobaka makambo bakokisa rango te. Ezana batu babanga kata mususu kutu nzambe te. Ba yebi kutu ta musu Yesu te mais soki a promettre oyo loko akokisi yango. Mais ezana batu musu bakendaka pe église. Basambela kape nzambe ba kanga pe ba jeune ba bengi ba serviteur ba kokisa pe ba promesse mususu pete. Donc eza façon ya mutu pe motema nini oyo mutu azana yango bien aimé. Yesu Masi a régné par Pierre. Yesu Masi o azalaki nzambe. O azalaki lokola guide na bango. Oya a formé bango basaki ba disciple na ye. Basaki na capacité nyoso ya kovanda na Yesu ya ko comprendre ki azanani. Pierre avait promis à Seigneur, elle a dit que Seigneur ngai na kokene na yo partout na kokufa na yo. Mais les jours kufa yaki ko beta porte na ndako yi na porte ya Yesu Masia, Pierre akendaki na nzambe te. Pierre akendaki na été. Bien aimé dans le Seigneur. Pierre a kendaki na yete. Pierre a wanganaki Yesu. Pierre a wanganaki Yesu Masia. Aujourd'hui, ba comportement na biso ezo wanganisa Yesu Masia. Façon de faire na biso ezo wanganisa biso Yesu. Lokute tondi na biso bana na nzambe basali na nzambe lokuta. Envie etondi na kati na biso bana na nzambe. Na batiti di nyoso tozo sala tozo wanga na Yesu soki tozo yeba te.
tosuluka babimisela biso yesu boye toloba toyebi ete non. Ya Pierre ezalaki ki awangani yesu po azwaki temps azwaki chance ya kovivre na nzambe. Ngai na tozwi temps ya kovivre na nzambe te tondima yesu na molimo toyebi ki aza na biso na molimo. Je sais que partout je passe, tout ce que je fais, Dieu me voit. Toute attitude que je le pose, Dieu me voit. Il faut nasala kemba na makambo ebele na environnement nanga parce que ndeti naza awa naza nga moko mutu azate na kosala pe makambo moko be je crois que mutu amoninga te mais nzambe na lola moninga amonaka partout bien aimé amonaka partout ba comportement na biso basala nzambe lelo lembisi batu ko sambela façon na biso basala nzambe lelo lembisi lelo l'histoire bimi lobi l'histoire lobi la nadaïbu comme ça mabo menga lobi to komi fatigué oui to komi fatigué. Maman Boli, que le Seigneur te bénisse maman bomengo nzamba pambolo mama soko landa vidéo ya musique sikoza mama bomengo lobi to komi fatigué likambu nini basali nzambe likambu nini bana na nzambe likambu nini même diable ye moko satana a komi surpris na makambo musu tozo sala diable ye moko na asi azo wanga na biso ke iza yeta yebite mais loko biso to yebika ke bible bi chaque derrière acte il y a un esprit. Donc mutu azo sala malamu c'est que molimo nzambe muteza sima na ye mutu azo sala mabe c'est que molimo satana muteza sima na ye. Pierre awangani Yesu, Pierre awangani Yesu pona nini? Pierre awangani Yesu po azobanga nini? Po azalaki na mokonzi aliwa. Pierre amoni ndenge Yesu asekwisi batu. Pierre amoni ndenge Yesu atambusi bakoka. Pierre amoni ndenge Yesu amusi bakufi. Pierre amoni ndenge Yesu amoni si baveugle. Pierre amoni ndenge Yesu a multiplié mapa. Pierre a sali toute vie na ye na nzambe. Esika Yesu azuela ki ya banda ki histoire na nzambe place wana ti ekoma ki mukolo bakanga Yesu Masia po ete accomplissement ekokisama. Accomplissement ekokisama. Pierre amona ki makambo wana nyonso tu. Pourquoi Pierre a accepté kite kokufa na Yesu? Pourquoi Pierre a mitika kite andima ki ya solo? Parce que Bible lobi sacrificateur grand prêtre Caïphe a reconnaîtra qui Jean. Moi si moko azalaki na porte a reconnaîtra qui Jean bakotisa ki Jean na kati na Yesu. Mais Pierre atikalaki na porte. Mais Jean andima ki kokota. Pourquoi Jean andima ki kokota? Pourquoi ba reconnaîtra qui Jean? Jean aussi il pouvait aussi refuser. Il pouvait aussi refuser, il dit que je ne le connais pas. Mais Jean, moi, je reconnaîtra que Jean, oya kotisa ki Jean na kati. Yé lisusu mutaya ki ko reconnaître lisusu Pierre, première personne. Oya tuna ki Pierre question. Yo pe ozala ki na bango. Pierre awangani. Pierre awangani pour comprendre que na basali na nzambe tozandenge mokote. Ezana ba oyo baza na fidélité na mutu, ezana ba oyo baza pe na ba infidélité etake mutu. Ezana ba oyo ba attitude na bango eko ezolakisa ke Yesu azalaka, Yesu aza réel, Yesu asalaka toko kufa na Yesu e ya butu e ya moi toko kufa na Yesu. Eza pe na ba oyo bako wangana ka Yesu na cas de problème. Bako wangana ka Yesu na ba attitude na bango, bako wangana ka Yesu na façon de faire na bango. Il y a deux personnes différentes bibliques de l'acception. Pierre na Jean. Bango ba landa ki ba disciple mususu bazwa ki honte. Ba disciple mususu bazwa ki force. Ba disciple mususu ba panzana ki. Ba disciple mususu bazala ki 12. Ba kimaki. Mais kaka Pierre na Jean mutu bayeba ki kolanda Yesu sika kendaki. Pourquoi Pierre tant walanda ki Yesu? Pourquoi Pierre akomaki tina sukate? Ata kwa tikala ki na porte tant bayaki kotuna yo yebiye. Il fallait ki andima ka yebi Yesu parce que prophétie wana azala ki nango déjà na kati. Tala ndenge to bossa na kamakamu nzamba yebisaka biso. Nzamba ya yebisi yo histoire wana na tamboy tala boye la muki na pongi omoni eloko moko boye. Mais eloko yango ye ekokisami. Ekokisami.
Jean kota ki na kati na Yesu. Est-ce que Jean denga kota ki na kati na Yesu? Boko ko baka ine kulusu na Yesu te. Jean denga kota ki ndima ki ko kota na kati kuna na Yesu. Est-ce que Jean problème moko boye to procès moko boye ko landa Jean te? Pourquoi kaka elanda Pierre Moutou atikala ki na porte? Pourquoi elanda kaka Pierre Moutou atikala ki na porte? Elingi ko lakisa biso na nyoso wana ka to comprendre que nzambe soki a lobby. Ben mais faut tout ça la attention na makambo nzambe ayebisaka biso. Nzambe soki ayebisi yo likamu trop tard. Ate sali 10 ans, ate sali 20 ans, pendant que tu vis dans cette terre, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir, bien-aimé. Il faut tout ça là très attention na makambo nzambe ayebisaka biso po itaza nzambe ayebi biso ye mutu akela biso bien-aimé. Ya solo totambola vraiment ya solo na kobanga nzambe. Lokola ezalaki nzambe mutu alobaki ebandela mi 3 fois. Pierre a télémi la porte batuni a kimi place wana ke côté musu batuni bien mais sokoza na marque à Jésus-Christ katina yo ezo pela na katina yo sokoza na marque à Jésus-Christ oza ne sikoko kimi na Yesu te. Et si ka nyoso tokoza la façon de faire na yo façon ya koloba na yo batu bakoyeba réellement yo zalaki na ye. Yango lokola batu bakoyeba ke yo zalaki na ye to changer attitude na biso to changer façon de voir des choses to changer façon de faire des choses na biso. Et kozala ya solo malamu pe bien pona biso moko bien-aimé dans le Seigneur. Et kozala malamu pona biso moko Yesu azako ya bokondia nzambe bien-aimé et komi pene to milengela bien-aimé kaka ndenge na lobaki lobi na mate ya lobi na lobaki to laver vraiment ba robe na biso to laver ba robe na biso po te Yesu masi ya soki aye akuta pena kondima kati ya mitema na biso. To laver ba robe na biso bien-aimé. Nzambe na biso alingaka liwa ya bato masumu te soka zo batela biso bageba mabe nyonso tozo sala mais ya zo continuer ko batela biso parce que alingi biso mingi bien-aimé alingi to kofa na mabe wana te pote lifelo asalela ki yango biso te liso le vasalela ki yango biso te ki pona satana na basali na ye mais lelo biso basali ya nzambe to komi ko forcer porte lifelo biso moko to kota. Tokomi ko forcer porte à l'ifelo biso moko tokota tokomi ko sala makambo mobo ko to bike il est là en colère donc comme il est là en colère na sala nanga peta na kosisa nanga ko sala nanga na ko bondela nzamba ko limbisanga na kweya nanga ne kobo nanga so na sisi ko koboka nanga na ko zonga nanga pa Yesu ko limbisanga na yiba nanga so na sisi ko yiba nanga na ko zonga nanga Yesu na chola na finga na yina je sais pas. Yesu akolimbisa ngai. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Yesu Masia makoleza na nzela. Jésus-Christ revient bientôt. Repentons-nous. Bien-aimé, tout ce qui tozo mona na mokilio nyonso tozo mona. Hey, bien-aimé, ekoleka kasi bokondia nzambe na lola ekotika la seko. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Yo mutozo yoka ngai. Bien-aimé, bilamba talo ba sapato atalo ba mbongo na ba banki nyonso ekotikala. Toko kende kaka ndenge toyela ki bien-aimé. To moni lo lenge bakundi batu na COVID-19. Bakundi batu lokola bataba. Bakundi batu lokola ba meme ba soso. Bakundi mutu atane lamba na nzoto te soki bazio kaka ndenge okufeli ata kosukola te to mona akutu bibembo ekufaka normal bazoka tan bato kosukola bango bazali basukoli yo balatisi yo bilamba bandeko no bayina bilamba o basombi balatisi yo batio na cercueil mais tala bandeko na biso bake panda COVID-19 tala bandeko na biso nde bakei kaka ndengo zalaki bakangi yo na mwa prochette moko boye lokola babo tokangaka ba veste bakotisi na kati ya prochette na bake babwaki yo ya kubwaka bana na yo mwasi na yo bamoni te batu tu bakufi na kanya na ta ya COVID-19 bandeko na biso nyonso bakufi bien-aimé ba famille na biso etikali na quelque chose na kati ya motema ba famille na biso etikali na leso moko boelo lisolo ya temps to lekisi ya 3 mois ya 4 mois ya COVID-19 tala pendant 4 mois ya pamba 3 mois ndenge bandeko na biso balandani ndenge bandeko na biso bakundami
Tozui même pas kutu ata temps ya kokende kotika bango na dernier des mères na bango. To kenda na ba cimetière mosusu beneme to suka libanda. To suka libanda 3-4 personnes ba koti ba ke ba kundi mutu. Et koka ki pe kozala yo bien aimé na ta COVID-19 beta yo et koka pe kozwanga nanya tusete nanya meli batanga wisite nana meli ba aite biso nyonso tozala ki take nango mais nzambe ye moka sali sélection na ye na bomoto na ye na pardon na bonzambe na ye nzambe ye moka sala ki sélection na ye ba nani o ya ko permettre bazo bien mais COVID-19 ko beta yo soki nzamba poni yo ta sali sélection na ye te ke yo kufa te okobika eza na basali ya nzambe mosusu bakota ki pe hôpital Toyoki ba passer Miko Bachika que le Seigneur te bénisse papa ici koza ba passer Miko Bachika ba kota ki su ba kenda ki profond na hôpital na ba koma penda umeli mais nzambe ya mapinga boyi azongisi musali na ye na bonamni moi-même comme je suis là mon mari il était touché gardien du temple azaki touché et l'homme na gardien du temple touché nga mais nzambe aboyi basali nzambe ebele tout le monde ba témoignage na bango basali partout pour na kokumisa nzambe bazaki touché mais bakufi te pona ni parce que nzambe aboyi ba pe bakufi elobite ki babanga nzambe te elobite ke nzambe pa lingi bango te l'Éternel a permis ke ba o bakufa te ke ba o bakufa est-ce que bato kutu bakufi bakei na bango histoire na bango esili baza isusu na devoir te lokola biso ba oyo to biki to tikali donc nzambe atiki biso eza poto bongisa marche na biso nzambe atiki biso po aza na posa to kufa na eta oyo toza na ngote nzambe atiki biso te po alingi biso mingi atiki biso te po toza batu na ye toza na masumu te ba o bakufi ba bato masumu te nzambe atiki biso na vie po to bongisa lobi nzambe atiki biso na vie po to tambola réellement na ye nzambe atiki biso na vie po to tatola bikama oyo asali po na biso po to kende koyebisa mokili mobimba ke Jésus Christ est Seigneur eloko nzambe atikeli biso na vie yango wana nzambe atiki biso te parce que toza malamu atiki biso te parce que toleki bato nyonso tu non atiki biso te parce que toza masumu te non atiki biso po toza masumu te bien aimé to laver ba robe na biso na soki na lobi makambo 10 soki na lobi makambo 20 eloko oyo koki ko retenir na kati ya motema mama eloko oyo koki ko retenir na kati ya motema papa Jésus Christ revient bientôt repentons-nous to bongola mitema bokonzi ya nzambe komi pene tout passera mais la parole de Dieu ne passera jamais nzambe alingi biso alakisi biso bolingo na ye nzambe alingi biso alakisi biso bolamu na ye nzambe alingi biso alakisi biso misala na ye nzambe alingi biso atiki biso envie azwi bandeko na biso mosusu atiki envie envie tokoti bakoma tobimi po toya kosala suba désordre te tokotaki bakoma lelo tobimi po tobosana te sika tokendaki bien aimé oye salamaki lobi ekoki kozonga pe lelo ekokuto na titi dini yo muto nzamba bikisio na COVID-19 okotaki pe comment s'appelle comment on dit comment okoma ki pe na hôpital bene tala batu nde bazaki négligé na hôpital mais yo nzambe a touché moi 3-4 personnes ya ba médecin ba porter na motema ba simba yo parce que nzamba lingaki mais lelo COVID-19 yango eleki ndaku na yo eleki vie na yo eleki famille na yo etiki yo tranquille ozongi bien yo zongi su na buzoba bien aimé dans le Seigneur yo zongi su na poto tu as fait repentance sincère tu as reçu Jésus oyo yebaki obandaki koyoka moyambaki ete mais oyo koyamba ye pendant maladie ya COVID-19 oyambi Yesu bien aimé et puis koyamba oyo yambi Yesu mama papa maladie eleki obiki obimi na hôpital nzambe azongisi yo santé eza na bato mosusu babelaki COVID-19 ti lelo makolo na bango ezoko kosala te bazoko kokitisa makolo na se te baza rééducation lelo rééducation lobi kine lelo kine lobi mais yo nzamba zongisi nyonso na nzoto na yo ya kokoka bien aimé yo zongisu na buzoba yo zongisu na babar
yo zongi susu na ba boîte, yo zongi susu na kolangwa masanga, yo zongi susu na koshina, yo zongi susu na kotonga, yo zongi susu na koyina. Eh ma sœur, oye ko ya lobby eza grave koleka oye sala milelo. Oyo diable azo réservé bien aimé et kozala grave koleka oyo ya COVID-19. Et puis na temps wana tango ekoya ko frapper o kimi sou pa nzambe. Et nzambe azomona ki ozana intérêt. Nzambe azomona ki yo lingi pour la vie te, ozana intérêt. Oza lokola pierre. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, bye.